Tongo Liziba TV, Tongo Liziba TV. Pour plus d'actualité, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Merveille. Il y a Mado Fali qui est hyper très fallait attends ceux qui merveillent qui a la joie. Attends ceux qui merveillent qui a la joie. Filet avec Fabregas, moi featuring ça va évoluer alors. Chico, non, il est en atteint. Il y a Robin Anano, maestro Tena featuring. Chico, il est en atteint. Bilan Nayo, les lots, des équipes à Fabregas, ça évolue comment? Elle vit Nayo. Mais non, pas Fabregas, il y a les kits. Il y a les kits. Mutum songa la refanda pe ah na bige bon c'est bon à commis mais yemo aye bige na comité et bi malwa na choli mutum su be na commis pété soko lobby vérité à comité obimi orgueil yango ngai lo anga moda na koka ko mi jijete na linga public et jugé bi no ba moninga na ko mi na point na te na wele la beti sanga ko pianga cachete te na koka mote. On peut s'améliorer des trucs de rejeter. Ouais, mais c'est qu'il y a bon comment. Attends, Anakin, net singa la carrière nanga. La bête à coproduction té. So landa mutu, apo landi mutu, on mona bu, on me lipe mon ko suite aller au CD té. Biso to landa té. Pour comme le problème té. To garder à quoi na biso. So to moni mita salé lo ko le biso. Biso to salé ata moitié. Et ma bête à boulot et boulot futaki biso pemena na. Donc vie est à bongo. Naïba circonstances nyonso na komisa Nzambe. Je suis reconnaissant pour nous alabouer grâce à Nzambe, famille nanga et puis Fabregas. Voilà. Yaïgebete, c'est quoi? Yaïgebete, na beta batu na ba mélodie, na beta batu na la propre boye. Na beta ka mutu azo se faire une évolution nanga te. Azo beta ma moralement. Élève du maître. Toujours. Toujours. Élève du maître. Drangheta, Nostradamus, Full Boss, Tagri, Petit Rédi, Petit Aigle, tout. Nous sommes évangélistes. Évangéliste, ça va qu'on a roté à ça. Et ça, la moutou passi. Et ça, la moutou est un athée, yama. Ce que n'a pas si. Et réconforté, à un peu soulagé. Donc, on va dire qu'on a plus de conseils, même non, il y a bolingo. Mais moi, ma lobosa n'a pas réalité. Moi, il y a plus de réalité. Mais voyez ma daughter au orchestre Villanova. À Longwaki, babi paraît ngaya et pas bien affilé. Mais tout le monde qui est à Chazongi les sous. Est-ce que c'est vrai Marambango? Le dossier à Villanova, la soukunati. On avait la maîtrise. Obenga qui est, Obenga merveille. Et puis dès que moi si paye à Mobali, pour son tour des alliés, il y a 5 organes d'essence de Seigneur qui combattent là. Sur le trône du cosmétique, il n'y a qu'un seul monarque, la fondation GLB. Les amis, je vous prie de bien vouloir utiliser le lait de beauté Déborah, le lait de beauté aux extraits de plantes naturelles, le lait de beauté qui élimine de taches noires, de vergetures, de tampons, le lait de beauté Déborah à utiliser matin et soir. Lait de beauté Déborah, il y a un déquilé. Le lait de beauté Déborah, assimilable aux pommes brunes et aux pommes marronnes. Lait de beauté Déborah, azo bengana tache noire, cicatrice, tampon, cancer de peau. Très sûr, rapide et surtout sans hydroquinone. À appliquer matin et soir pour un résultat sans pareil. Ah, Fondation GLB, n'a pas ce nini. Fondation GLB, ils ont qui zamba, et kota qui libinja, parce que mandaka, mata, basangus, tine yali, poani, kolukanjete, et ça la bilo nini, Déborah. Ma fouta Déborah, et ça mis la plate naturelle. Ma fouta Déborah, et kati bango baoba. Ma fouta Déborah, et kati, kata, bao. Ma fouta Déborah, soukra ma fouta. Nos contacts sont disponibles pour toute l'Europe. Irlande, plus 35 38 92 31 56 48. Kinshasa, plus 243 97 70 36 457. Ah, Fondation GLB, ngay na bino simbali sakanya. Mafuta Déborah, kilelo. Ba vérité.
Voilà, bonsoir à tous, téléspectateurs, il y a Arthur Nebso Siko, Nakati, RTGA. Merci d'avoir abonné tout pays à Congo Liziba TV, où il y a une émission Nabiso Kati, les deux artistes Nabiso, où il y a Mingi, Bosepelaranaye, artiste bien affilé, depuis aux États-Unis, dans notre JT, la chaîne Nabiso, il y a Congo Liziba TV, puis il y a partenariat la chaîne Nabiso, il y a RTGA, où il y a Nabiso Siko, déjà par dans le monde entier. Merci à papa pour le Fiki pour FBT Misalande, merci à maman Nathalie Fiki pour FBT Misalande, babi wandende ba parana ngai ba partenaire parce que parana émission soit dans l'émission na biso Kati ole to sola vraiment na l'artiste bien affilé to sola plus c'est Kati naye oyo to sola moins belé a ba kota la biso siko na bi ke na banda ba kota la biso LK Lionel Kambi na pesio mbote biso ozali Tracy Kambi na pesio mbote toute la famille Kambi Sandra Kambi depuis la Canada na pesio mbote ozala na pe ozara toujours na biso. Bonsoir l'artiste. Bonsoir. Kevin Epanda le Ketcho. Toujours. Toujours. Zambalinga salité. Japon toujours. Naebisio. Welcome déjà à ce jour Gito. À ce jour l'équipe bon au Canada. Ouais, l'équipe bien les États-Unis. Oui. États-Unis les gars bien, les gars bien, Zamba salaire grâce. Ndena longa imboka na ndena koma ki en tout cas les gars bien. Na sali 1 mois comme puis siko na dia na mboka. Voilà, c'est bien tout attendre que peut-être Rotika là pour dire on va d'abord remarquer l'artiste accueilli ko Luka Kanda qui ko Luka Doc mais ici pour tout monde ozongi ce soir. Ouais, je pense tant que comme les États-Unis montent le bosso na sola nizayo na presse. Oui. Obenga ngamba mo na chelo vidéo na show ndena belana na aéroport na Washington na auto kita siko yo kuto kamobi maintenant na show oui. Donc na kenda il voyage moi à l'air privé. Là qui na posté na lo bana ba télé parce que y a un concert où il y a l'air privé tena ki obete. Kenda concert na nga ya père alinga voyager na bana eto ke paie aux États-Unis pendant 1 mois. Visa na sotango ebimi bana bana na classe no bazu congé tenga la kei. Tant na komi na lokola nzamba sala grâce musique na nga ipe na États-Unis koma. Ba Congolais siko ba komi au approcher ngai ndeni to proposer showcase robeta ah ndena zaki na ba 7 showcase fakina sala. Voilà. Mais après na yako sala moko parce que ces jeunes ngai ya Yves Silulu a joué déjà là après va faire na beta concert le 30 juin. Et puis ndenge album metikala ki fakina zonga pour na continuer promotion ya album nanga. Nzambe passe à la grâce pa pesanga visa ya multiple entrées donc plusieurs entrées na okende na ozonga na zonga kina pour na ozonga na les sous. Moi rumeur qui moi polémique habitant aux États-Unis au bien merci Jésus. Merci Seigneur. On attend tout comme mboka wana tout c'était quoi? Maramunyo c'est comme la personne a vite le bara merci. Ceux qui écoutent l'alio la mukika na mbeto. Faut le bananzambe merci. Et bon nzambe alongolio na avion. Alongolio banana avion. Si il y a ceux qui 22 heures de vol. Tu vois? Faut PCP merci. Nananga mabete. On a appelé ça nzambe merci. Pour les États-Unis, on a besoin de merci pour battre les lignes. Voyage à Moulaï, dans la carte avion, pour ça la paix crash, pour une bonne santé. On a besoin de merci pour la grâce, la période de la corona, il n'y a pas si pour pas ça mon visa. Voilà. Il n'y a pas si même quand on a besoin de développer depuis ce qui 2019, si le lot va voyager à te. Et mais yo y a côté ça dossier dans l'ambassade lelo, ba pesa nga visa na lelo. Donc on a besoin de merci pour na nyonso on ezaka grâce. Voilà. Voilà, ezaka grâce na bi ke ba rotala psycho grâce, mettez tout nzembo grâce. Merci, merci. Ok. Cette fois-ci, c'est fini. Cette fois-ci, c'est fini.
Cette fois-ci, c'est fini. Si vous connaissez déjà des modèles, mon avis à ce cas, à ce comprendre, chance maman, n'a coupé de sa tête, mais ça passe. Mais mon avis, courage, là il y a des saillies. Si vous connaissez déjà des modèles, mon avis à ce cas, à ce comprendre, chance maman, n'a coupé de sa tête, mais ça passe. Beaucoup de la moto, azali na yo bien, ça passe. Beaucoup de la moto, azo comprendre yo, ça passe. Beaucoup de la moto, azo sois soigné yo, ça passe. La compagnie na yo, recommencement. Choisis la compagnie na yo, recommencement. Merci. Voilà, merci, félicitations vraiment, bien affilé. Le coup les agresses, le coup les émissions sur Zakati, tout le monde qui s'est ma. L'année plus chanson oignon, soyez plus douleur, plus stress, dilemme, mais bien nakati. Pourquoi? Dans un évangéliste. Voilà. Évangéliste, ça va qu'on a roté à ça. Et ça la mutu passi. Tout ça la mutu c'est un homme à théama, sur la zagina passi. Et réconforté, à un peu soulagé. Donc, on va dire que on a plus de conseils, même non, il y a bolingo. Mais moi, je suis dans la réalité. Moi, je plus la réalité. Il y a des choses qui sont bonnes. Il y a des choses qui sont bonnes, des agresses. Tout le monde a aussi, et quoi, ils ont sur la même plus. Il y a peut-être garçon qui a souffert toute la vie, je pense, c'est ça. Bon, pas qu'on souffrir. Le fonctionnaire dans la série, il y a le président Mobutu Zalaki, chef du bureau. À l'époque, mais à l'époque, nous avons Yamaï, grande sœur Nabiso, et Aliboso, et puis grand frère Nanga Prosper. Voilà. Après, grand frère Nanga Landa, comme on est bienvenu. Il est dans la botami père de Soba Matisse sous grade. Et on va passer comme bienvenu. On a besoin de botami en été. Après, besoin de botami comme cola. Tout comme on appelle moi galère à viner Zalaka. Lipe mon en a fouffé mon en a mais bon limité na makambo mususu ke na chiki makolo ya mo kepe classe ba bengani mo yo papa na soma ba mitu kazaka na ba bem vetu wana ki sensu ka wana ki sensu nga mona ki sensu ne grandi na ki sensu bon a fréquenté pas mal ba commune musu neti na lemba na kola pe mukie pa tante na nga na lemba terminus bana mole na pesi bango mbote et puis na kola mukie na mole et na baumbu toujours na lemba terminus donc vie ezaki bongo et na la ambition na vie. Voilà. Na la na posa. Ce qui papa na la na mbongo, le kwanga na kuti yango te. Ngana sala pe fort na musana nga na koma na ngope. Voilà. Et on a reconnaître ta place na uta na daki mutu o moi difficulté à laki. Pas à 100%. Mais na linga ki difficulté na na comme sangonde koma lelo boy. Et nzamba yo ka le samonanga, le kwanga pe mutu na na grâce kati na nga. On m'a mutu zo za na onde ezabwe. Ça va bien. C'est ça bien vraiment ma qui est bien. On a les déjà dans la vidéo moi c'est au postage na ba statut na yo. Bana masolo ba cortège calais, ba cortège ba vie bien calais.
Non, na Villa Nova, voilà. Ils ont le cicaté chez eux. Na Villa Nova déjà, yo zappé mutu bando ya ba musique na Villa Nova déjà nzamba salanga grâce na koma na 4 voitures Alex. Na nota mwana ngobongo parce qu'il y avait aussi des amis au bazali pe na ba voiture était à l'époque. To uta ba matete balemba, to les kauzi pe ba master et puis na linga otambola trop en famille na bande ngona donc et là ils sont que na so rep na zui 4 voitures na ngai wana na changwa ezaki pe na sala honneur ya orchestre et puis voilà que sa force ya l'orchestre parce que batum su ba nga pe bien te ba ko ba nga la ba voiture voilà normalement wana nga na ba cortège be oh Michel Fabregas na bien affaire yende ya mama na baba on peut bande ko sa promo ya nga imo mutu. Mais c'est le rumeur au tambour bien fait au tambour makolo ngulu ko tambour zo rappel mablo ngo na yo ka ngo na sala ou défi na lobi 500 € eza mutaela nga photo to vidéo na nga ya makolo ngulu na mona ngote mutu lo wanga so na tambour makolo ngulu to mona ba vidéo ko circuler to mona ba photo ko circuler donc eza na nga ba rumeur no lobby voilà. Mais bien fait orchestre au commissaire mingi par président Fabregas va bien fait n'est trop malgré tant au loin qui peut le baka va bien mais totalement au changer attitude c'est quoi là-bas non ça toujours toi ça biso va bien biso peut tout salaire peut va bien parce que toi on doit travailler pas je pense que tout là qui bateau to bande peut se donner na boulot et boulot futaki biso pemena donc vie est bongo ngai ba circonstances nyonso na komisa nzambe je suis reconnaissant pour nous alaboyer grâce à nzambe famille nanga et puis Fabregas voilà ya IGBT c'est quoi ya IGBT na beta batu na ba mélodie na beta batu na ozala propre boye na beta ka mutu azo se faire une évolution na ngati ya beta ma moralement ya IGBT bible bisona tolina on a des voitures là, on a sommelier et mon rapport à générique m'a retiré. Mais là on a des voitures là et tout ça. Félicitations. Merci. Et des full boss sur orchestre Nabiso. Full boss. Parole de mots. Là IGBT, tu vois pas que l'équipe a problème. Surtout dans l'orchestre, qui est comme ex-patron yo bétaillé. Non, les gars, on ça la fort. Voilà. Ata soki naza na problème na moto. Na kotisango na kata banzembote. Parce que tozalanga na Congo au yebi ba jeune garçon o ba yembela ba grand ebele banzemo na mboko. Lelo comme appelle ba barrière MC ya ba carrière na bango. Tu vois? Donc voilà, tout là mi bali tokoko yo kanate. Tokoko ngana ba ndenge na ngana na salle la mamnanga. Soko so minute yojibo ngabe na kena payer na ngaso ina okoka. Voilà. Vous comprenez ce que so ça mi galère non nga pe na payer na ngaso ina okoka. So na okoka te ya weza yo ngana sa yanga. Mamnanga msupe ngana sala msupa ko sala ngote donc vie eza bon. Mais kena zo attendre ngana ndo calculer na embela mutu nzembo to na bois que la mutu lo mo na 4 nzembo na yo changer. Oui. On a expliqué tout le monde a essayé de faire un bébé. Les jeunes garçons bébé dans la période d'aller là. Ils aiment la batu banzemo. Nous sommes là papa non mo yemele. Nous sommes là grand frère non mo yemele nzemo. Alors ils causent batu rebelle dans ma carrière batu bébé. Biso tout le monde a ce comme moi là. Et on biso mo to ça là ngo. Exact. Les alwa dans le baba yo ka douleur. Balela aïe na loba na mutute. Et tout ça mutu yemo alinga le baga. Le wanga na biban c'est que ba lo baga nanga. Ngabe na ebite wana biban.
Non, Sandeni. Non. Élève du maître. Toujours. Toujours. Élève du maître. Drangheta, Nostradamus, Full Boss, Tagri, Petit Rédi, Petit Aigle, tout. L'homme. Mobali. Nyoso. Est-ce que vous avez fait tout le long de l'orchestre plus Michel Bakolongo à départ il a trop n'est c'est bien bateau bolongo les bosso bossé pela vraiment vous avez présent pour ça il y a richette il y a orchestre là ce mot revient tout bête on revient pour le beau tout répondre tout alors revient. Voilà, je réponds d'abord. Ok. Héritier vous qui dans la crèche. Merci pour tout.
oluki okoyinga okoya ndekosepela na ngai obazelaki bolingo ngole bolingo ekotima Bachiso kitoko, mais répondre d'abord, il s'agit de réponse. Yaka banzembo ngam nakoma yango revient réalité de la vie autoto ma morgue tout ça. Pourquoi merci na batu ndenge bazo attendre consommer album na biso jusque là ngam on peut album nanga 60 sur 100. Donc nous avons satisfait 100% ndenge na lingi album nanga ebete. Tout ça la promotion nous avons aider biso merci na ba wewa de bazo attendre on la biso promotion. So na lobby bongo na 60% parce que to répéter to beta concerter yango pe et participer na ba promotion na biso ba boîte za ko kanga ba bar za ko kanga ba fête date. Mais du moins nous avons sali grâce na ba bar et pardon na ba téléphone na batu tozali na YouTube tozali na ba taxi tozali donc yo kende déjà bien je pense que tant nzamba olinga bafungola mboga biso ba camarade ya bafle to kutana na mutu na biso bafle a réclamer biso pour les autres ba mona mongo normal ato za rabwe to kanga marabwe atati 2040 mais biso bato bande kwa bafle biso bato bafle yebi to na posa nzamba sala grâce troisième vague ekita pour bafungola la biso makamna voilà bien affilé tout comme on a nani merveille Yamado autant que l'on a orchestre ba vous arrivez parmi bateau yo bolinga qui merveille ya na orchestre na yo est-ce que c'est vrai mais le peut déjà tout le monde déjà réconcilié na ex patron na yo Fabrikas est-ce que c'est vrai na maram auto yo baki oui c'est définition na ngai eza yo manuel pardon aider biso merveille ya madota au long orchestre Villa Nova alongwaki babi paratenga ya et pas bien affilé mais tout moni que à chazongi ne lisusu est-ce que c'est vrai marambango ba dossier ya Villa Nova na sukunati na na ba maîtrise obengaka merveille et puis je me suis décidé na ba fanatique nanga je décidé ensemble na batu nanga ba conseiller na bisinga makambo elekaki na lobaka makambo Villa Nova te bon merveille déranger bango c'est merveille ya mado fallait que il partait fallait ya attention qui merveille ya ki a ngena joyete ngena joyete parce que merveille biso na to komi ba star nzela moko yeku za komaka star liboso nanga parce que merveille ça la succès la période ya mado album wana na embarati amoni merveille ça déjà même merveille on le ganga pe awole kanga pe na babonné Instagram on nous ambi donc il y a ça déjà ça qui des stars tout ça il y a fond là ba Instagram kala ba compte YouTube kala déjà et des stars maraville donc on a été nini ça wana zinga mususu na chi na ko diriger nga bien té ça sert na biso tout ça donc en bonne chance la continuité à carrière na ndenga ça là c'est bon et bien. Voilà bien affilé bilan na yo lelo ndeza équipe Fabrikas na lelo ça évolue comment et vie na yo mais na le pas Fabrikas na lelo ya lelo l'équipe chose na lobby soube problème yo te répondre à la question il y a lelo l'équipe il y a lelo ça na avantage nango et après na désavantage nango il y a époque on a pas là qui na avantage nango na désavantage nango mais pour il y a lelo l'équipe il y a lobby fa ke zala po tonga lelo voilà félicitations bon on est ba Michel tout le monde dit toujours mon héritier pour na kala pardon net na kala voilà na leka mutu mo cheka ba vocaux tout ça pour yembika nzembo moko na album du groupe mais lelo ngam moko na yembela mutu nzembo $10,000 parce que yebisanga na sala album na 17 titres bon na 170,000 au moins que ya lelo leki ya lelo ba musicien na ngai na somela ba voiture monte ya lelo leki à l'époque na ko somela musicien voiture était moni lelo bena oma be papa ya banda kunanga monte ya lelo leki c'est ça ananga mabete lelo bena oma pe kolia mbonga musique na ndenge nanga mais ya kala wana fa ke zala pour économiser nga place na komi lelo na laki d'abord mayele na giraki ya kala bien yango miminga ti dans histoire ba chanza ngote voilà. Voilà, merci à madame Christelle Mabouilou, na pession bote biso zali, ba de tout bolinga rota l'émission na biso 4. Et puis na kala ba premier le muké. De lo ba premier gomi ebele. Et mo lingi yango non? Et o matata. Boyo o matata batala o bongo. O gomi na. Nous sommes
les hommes on a mis tout au boulot on a vu la Nova bazo évoluer comment on a yo est-ce que vous savez bien parce que yo tout constater tout devoir mais moi qui m'a maison qui et les autres tout le monde était Ibrator 10 à match bazo évoluer comment est-ce que vous avez tant ko yoka banzembo ya ba ndeko na pe évolution na bango zo monana na yoka ba au fond na yoka ba monsieur pe na yoka na ngati nga pete mutu fona côté bango évolution na bango na pe bango ba point public est la biso ba Michel Kwanga bango nde ba kota biso ba bige nga msu na 2 mususu na 30 mususu na 4 et puis si yo tango yebi maka monta ke bandeko no buta bango sika moko est-ce que l'évolution bango bezo kende bien ndengezo nga nga mieux placé te au côté bato nga public ne mutu e côté biso yebi ke obina filé classe na yango open tel classe na yango mais on a yebi bala batu ba yebi boulot basala boulot trop bien parce que tous arana bango na ligne d'attaque donc biso tout on a ça boulot bien o etikali public ne mutu atala biso yemta yebi place ni a rocha batu même pour na ba carrière on peut ça bonne chance to soutenir kaka voilà pour ngaibe ya pe na batu pe ba soutenir na ba o ba soutenir c'est ça. Voilà, merci Nabatutu, merci à papa pour le fiki pour FBT Misalande, merci à Gisèle Tati. Moni a mon collègue et tout. Photo là kana na kozaka na moi le baka moi pour les ça arabien. Voilà. Le l'autre a un problème au monde mutu so débrouiller dans carrière na comité mais au monde fan ici c'est que commis. Repasser ma capacité à retravailler pour comment. Tu vois? Mutu musonga la refanda pe na bige bon c'est bon à commis mais yemo ayebi na comité yebi malwa na choli mutu musu be na commis pété soko lobby vérité à comité obimi orgueil yango ngai lo anga moda na koka commis jugé na linga public et jugé mais dans l'ensemble na bige ba talenté ba tunyo surtout dans la ville nova bazala ba talenté voilà. Je connais ça comme maestro à Pestarabino, on a bien élève du maître. L'autre monde peut Patrick Becanto européen a évolué na carrière solo na yé a bien baigné œil du maître. C'est comment ça te fait comment on va évoluer? Courage là. Non le parce qu'on est. Na lobby courage. C'est un frère à moi. Voilà. Ils ont un problème n'était attention qu'ils ont un problème même ici et ils allaient été bateau baluka bacha ngana na problème bango mo bien terrain nango bango ba bien nini basala imagine ni ba olinga bateka o ngana yebi na ngana problème na été c'est un frère na ngolo ba komone nde na ligne pour na problème na été soki na misi ko téléphone na ngana la tio ba message qui est solo là tilelo na l'action téléphone non pas grave voilà et là pour na ko la poso ou na terrain on a dit mais à la frère oyo asala da boulot bien parmi ba chanteur oyo ngala ndo linga ba voix na bango na Villa Nova chanteur oyo na ndo linga voix na en tout cas courage na à sa carrière na kitoko ce moni bien affilé avec Fabrice moi featuring ça va évoluer alors avec Ozala Sigo na idée na tien idée ya Robin anano maestro tena featuring te Sigo idée ane ate peut-être à la longue mais les lobos nana idée anate pourquoi pour na carrière moyebi ka André na yo mais mutuna mutala nenge na mona makam koyemba susu na maestro esala nga peka bien et ça la payer pe bien et là le kumu ya musique congolaise mais Sigo na ba calcul na nga lelo et ça yé karapete na zana na calcul ba featuring te attendant n'importe qui à part bateau bateau benganga na intervenir na yema na album na bango mais ngamoko na kanisi na nute na yembesa mutu na album nanga c'est bien pourquoi bien affilé qui est toujours immortalisé Redi Amisi tant que pourquoi Shoana parce que ça parmi ba grand mboka na biso voilà nga banze mona ngete ya rabatu ya yepete ya rabatu kana ninga nze mona na bango na style ya papa na biso Redi Amisi wana yo la que ja capacité wana nde ela ça bina filé penza obina vile za ranga monde banze ba bongo ne ça tellement mona que obina filé pourquoi pour nous ça ta featuring boyemba na ndé tout mona qui héritier na bepa yembi na que immortalisé kaka boy na chant yo moko bon on a surprendre bateau so na sala featuring na papa Redi déjà na sala featuring te na bateau msu balobage te Redi a yembaki après ya Hollande sa voix bateau msu balobi voix moi bimarane ça ya Redi
toujours bien ça nzembo aredi asali plagiat déjà to ye minete mais ba oloba bon boso to ye magi susu be fort on a sali ya ko imiter terre na biso il ngemo na nate donc na ye magi yango bongo pona on l'accepter que to la muka niveau ego poussana par rapport à ba travaux na biso. Voilà, merci. Et puis façon à revaloriser. Voilà. C'est bien déjà comment les lots bien philosophie ta part dans le monde na tête ozoyo kayo plus le musique na biso comme plus international plus que na ba pays muso ba mboka muso ba côté ba koyo kango mais est-ce que bien Philippe ozo visionner pe lobby osa ba musique moko peut-être urbaine ou milieu bando yoka to osuka kana ba rumba na biso robetela biso non ça la musique urbaine mais c'est quoi non faut na yokola. Voilà. Faut na yokola musique yango faut na yokola la langue française na yokola pe anglais faut na bango pe na bien. Voilà. D'autant que yema na français y a na na yemi na français tant on a fandi be na sala interview na français parce que na ceux qui na côté na musique na sala ko na ba congolais te na ba camerounais na ba malais na ba sénégalais. Donc na sala on a vision que aime manga musique. Alors on fan na te na plateau net ba Claudicia au fan ngo bandolo banoga lingala ou to bandolo ba français ba faute te fona zo temps ya yokola non français trop bien ne na peya ba la rousse na bongo na yokola tant on ko mamie après na kesi ko na ba musique na mais si ko nzamba ça non grâce to so ba ndako na lingala na banzema lingala comprendre donc les États-Unis non na lingala donc tu peux précéder à sa musique tu vois le lobo au fan sur interview bozo le français ba commentaire le ba lingala ko au sala ba faute belé pour moi ça sera une honte et ça la honte ya na famille na bana na na ba mission na ne ba zabu ba mona ga président sala ga mission mo zo le ba français belé mais ba commentaire ba tout ba za porter ba français je pense que je n'ai bien non OK voilà donc on yokola na langue na tonalité na kana posa tonalité te na pe na posa na langue oui bon na yeba be bon après ça tonalité la ga vous tout ça va tonalité en fait ça membre mais on avait l'air ah là mais on m'a dit na yekola non na yekola non na idée pour parce que monter en zimba français na tana tu ba bi français na biso ba CGI 26 lu ba igo 1 million fiable ba mando chez Cruz ba manager jusqu'à Munda na bena tu ba bi français Rossi Rossi ngane ba ndema rote Rossi na Rossi to bi ba ndema ba peu près c'est bien na tona mo ko litsa mo muke po mo ninga pe na zo ba pela libanda trop omoni monsieur Bogo c'est pour la chérie mo au ligne au banda na français l'autre comment na français bo lingala lingala oui c'est ça la comment au moins que na au petit concert ba monsieur ba foya ba rendre hommage ba kutala ba concert la rodé ba mission mususu ba yotala yo ça nga bien ndako yamba ba payate pamula mate ela chaka na mutu mona bo yamba batu na motema yamba batu po soki yo mutu albosa yotala ya mie mabe ya ke panzo sango kuna ko kete ba yamba batu mabe donc ndenge batu ba yaka kotala nga bongo ela chaka na ça na batu bien et puis batu mususu ba yaka na ba za rapper ba plus âgé que nga ba za pe ba grand en musique à Congo comment na batu bongo na podium nanga côté monsieur so ba qui s'appelle force nanga et là que sa considération on a nango lelo na musique na biso na ba surprise na pende ça ma jour s'attendait à que peut-être mais sont pas côté là na surprise na ngai na sa nene on s'attendre pe que surprise ngalo s'attendre le rodé bato ba yaka ngana e ba te ba ngati ba yaka faut pas bimelo bo ça l'ondé ni ba concert non et ça va bien kuta ba koko ne ba koma ba voiture et ça va bien te mona ba koko na ebo ba benne boy ana fuga ba koko ne ba so ba parler orchestre sali à 2 ans mona bena ke na bwaka ki na kona ki pe na isika bien na bwaka grain de sika bien tal lelo na ba koko na ngape et ça va ba koko ya président Mobutu si lelo ba msu ba apeka bien donc voilà on se peut la fois ya kuta ba koko na amona ba na TV amona ba ko ba ba koko la ba bete ba yembe. Voilà, combien de temps déjà depuis ce album? 2 mois. 2 mois déjà. Ouais. Félicitations, pays Nathan Mamabé, bah Covid, belé. Et moi on a stressé au pays. Bon, ngai nazaka. Na problème na sota maram. Voilà. Moni, ce qui n'a l'air comme mission mususu. D'habitude on a visa on a plusieurs entrées. Voilà.
dans la multiple entrée nanga na ofanda nanga na fa nanga États-Unis na bi bon rep ya te concert ya te na fa nanga mais na zongaki ngai na ba circonstances nyonso na kumisa nzambe yebi pourquoi à permettre makambo e comme et puis ba konzamboka ba yebi pourquoi ba tchebiso boye na état autoza ça pour la sécurité ya bisopé voilà donc ngai na monongo normal parlant de la qui ça ba vrai artiste mais c'est mon période du haut mais album na période du haut mais ba tu ba lobela yango ba tu ba yoka yango ba tu ba bina yango yango nde ko za l'artiste le biso to za l'artiste ka yelanga te na mbula ne langa to ba artiste et ya lobela lelo to za kaka ba artiste des fois te voilà merci bali voilà après la Covid to s'attendre pe bina filé abeta ba salle moya minene quand on est sur ça liberté ba ko environ trop ba mise ba ko beta to ba showbiz est-ce que peut s'attendre pe lobi pe concert mo ya $100 ya $200 ba mise so ba ko sala ba ko signer tout le monde qui hérité wa tanabe to kenda ki a concert na showbiz $100 50 ezalaki te le pe to mona bina filé concert est-ce que pe population mo qui peut kozala ko assister nazana bato baza ba soutenir penga balinganga lobi na fanda na solo li trona vient nga Eric Mandala le boss lui-même et voilà fandi bena yo kanzembo na ye on a ba ya papi matalata la bato ba edanga en fait déjà le concert moro et un peu bien là on a raisonné déjà dans mois d'août c'est le 7 août to kalaki déjà date na showbiz pour tout ça la sortie officielle de l'album nga producteur était nga na misi l'art na biso et tant to comme poto foot et ça li ke ba yo kanga mboka voilà troisième vague yi moi to foot à susu exactement date on est libre pour surtout ça ni to garder car là ce qui m'a remboursé fongami nde to changer ba bien ka ba 20 ans on les ala rato problème est até ba samper problème est até chaque chose a son temps na ça na te po na sala na la salle vente aux enchères yo zalagit voilà oui la village était matin album nangé c'est da sou qui était comme à $2,500 la bandi CD nanga $100 à 2000 ba tu ba ye ba payer ba CD na ba $100 ba 200 ba tu 1000 ba bimi ba ta ba 2000 ba bimi et là pe ka ngait ce qui paie na koki obeta concert à $100 de le roi vient en hérité ba tana be ndenga betaka hein côté musunga na teki pe ba CD cher ya na défendre pe ka vie ya défendre à défendre ngana na prix et concert na défendre na ko teka ba CD après na posate ba tu ba comparer ngana ya za grand a pe na ana tembelé dans la musique na biso ala na l'expérience à Marambutu à Sala et a peu bien to landango na ndela bien mais ngana mono nze c'est biso to banana 50 to banda biso na 50 mais c'est bon la biso olanda mutu apo landi mutu ngo mona bu o meli pe moko ka suite aller au CD t biso to olanda te pour comme la biso problème t to garder à quoi na biso so to moni mita sale lo ko le ka biso to sale ata moitié et ma bête eza question mo elinga siko alors to moni na ba orchestre plus nyonso ba comme na ba bureau pas bureau mais ba base na bango na ba mboka songolo pakala au moins ndeti na Europe le to mona ba Warium bazali toke affaire je pense ba Jet Set bazali ba Gaulois to moni na héritier ba Spiritas bazali est-ce que bina Philippe libana ya mboka za pe na ba base ya ye o pesa ba bundela l'artiste pe côté moi bibengi kombo boye tchire bazape non ngana na pesi comme on a été mais j'ai des fanatiques partout ngana na fanatiques na ba Gaulois ya ngape baza na Jet Set na na so pe faire baza ba Spiritas pe héritier watana be bazali ba Warium bazali na mona ngona ba commentaire ba non biso to ba Warium to asima na Villa Nova pe baza voilà mais pour l'instant na yo base na pour éviter mo que na poto ba j'ai mon to par exemple mon ba trésor mbombo ba héritier na camarade na ba faire gagner ya fali pour non na ba camarade na ya pour ya combo ya ba base loko abina filé na loko ne vandité non te ngana na pesi ba fanatique na combo te ke ba nani abina filé te mais na ba camarade na na poto pona la ta ba yochi boye na ba vie na na poto ndeti oyo mutatindela nga vie na nga tonto babachi tena di titre on a ba ekomaki eso atie lelo ekomi lelo na ba soki na zangi batu na poto na olata ya boite na olata na nga pe yoji mais oyo yebi wana voilà siko batu na bona poto batu na nga yo ba yedaka nga ba zebele nzamba pamola ba onde ba zo ata ko yedenga na batu lokwa ba ibubebu
ngana aux États-Unis na ye ya aux France ye mayeli nga sukoli ngana batu lokwa ba Nixon Kanik emwe le karaté atindela nga koli ngana batu lokwa ba Olga Tunda emwe le karaté atinda ba 40 kilos na ye tout ça là tabia zana basket tout ça ngana batu pena ba soutenir nga na succès na bien affilé au sali banzembe beti PSG ban plaire na bela muto ba no salela nga ngo suna kala la Megan matika akende atika na reconnaissant na bien fait na on tu na zo kana na ba master na koto ba ida nga ba pesa surtout les États-Unis kunde na uti sunga mo kolobate bien affilé to okende moi mke ko si solution na biso lelo to moni ba succès pe mais ma production ya ba songolo pakala ba mboka belé plus bien affilé ko voyager plus yo moko tu éviter que ça ba voyage no bi voyage plus personnel et tout au ça no ba mona kiozo voyager est-ce que déjà peut bien affilé c'est déjà moi contrat mon robo ya production moi quelque part les to la mission so qui ndaki peut-être Zénith de Paris to ça le robo na poto te bien moi na année oyo ba novembre ba mission belé ba okendo beta soki ba fungoli vraiment na contrat na beta na France mais na nzela ya koko na nga Ranton donc contrat utaki pa koko na nga Ranton yo moko ndo bengi shoto non ngai na groupe nanga OK tout ça la qui démarche to banda qui fait déjà to côté ba passeport na biso tout ça na ndenge makambo ko mi covid ba kanyo ba fongoli to ça la to fandi kaka voilà donc concert wana ebeta na condition ya Zénith ya koko na biso oui rentre dans les ba producteur ba produire concert wana bazoluka nde bazaki pe na besoin na ngai pour na date ko landa date ya koko na biso rentre et puis na invité na concert ya koko na ngai rentre na Zénith mais ngai depuis na banda contrat eza siro et salama eza rande na kendo beta concert na Turquie mais ngai moko bino na zana nga contrat que orchestre la guitare ezaki na période ya pandémie pe normalement nga na kende na orchestre mais ya laki ba covid onde komaki moins compliqué yango ba pesa na nga visa na zui ba ndeko o ba accompagner nga kuna ba vient nga ba dadi bol en tout cas nzamba pambola bino mais ezaki confirme bien ba to ba utaki Espagne ba Allemagne ba Belgique tout ça au sein les gouverneurs na PCP Mbote Biskazali Hussein Saïdi FIFA 7 wana na PCP Mbote Biskazali vas-y voilà donc mais jusque là non ba etsanga te ke ya beta na Olympia ya beta na Zénith peut-être tant que leader, tant que mukolo orchestre, tant que production ezoya, ba contrat ezoya, pourquoi pas obliger à batu na kinaza na orchestre, za na batu na même orchestre na tout le monde en plus pas ba héritier, zaki tant muké pour maman production a signé ba orchestre na batu tout ba ki ba voyage vraiment personnel, zaki zala te monter que ozo pesa plus valeur ya yomro ke ya ba artiste non malgré mituka malgré mambebele plus au que ba orchestre na ba bureau na ba base tout ba ko kendara bien affilé plus au ça plus bah voyage ya yo mon côté personnel ko zoara bato moté na matadité té tozo sur la c'est là donc balé bekasement to na matadité to kenda sunini to kenda lufute to kenda mbakana te to kenda ngola te kenda kana o sengi to kende ngai on est sonant na zo mais oza déjà na succès oza pe patron ya groupe na yo peut-être déjà tolinga ki to kendo beta na Turquie vu ya mambo pandémie tango yaki vaga liboso moi ba pesa orchestre mobimba visa ezati ambassade ba ka mutu moko nda kende ambassade balobi ngai loanga na la colo groupe et bon wana selon ba dire ya producteur parce que ça peut mutu influent na Turquie voilà Hussein Saïdi ouais ça qui nekuna et puis ngala beta concert wana la police nteyo katango oye mosi sinon ko mate la police y a moni ke batu bazé belé batu baleki belé tout ça bokata na kataki si parce que bazolo ba fort bien afila ko voyager mon ko que ça ko tikala malgré ça va défi ami tout ka voyager na ba artiste na yo et bongo ba orchestre salama avant yanga non pe ba mema mise na poto te siko ngana bango na zabi ngazanga kuma ngana na na des ans na pesika exemple ngai na 2 ans 2 ans de carrière après c'était peut-être la 3e année token ngana ba musu ba legi 3 ans ba legi 4 ba legi 5 ans non peut ba kindate mais elongoli ba musicien te biso to sala makambu o nzamba lingi ngana se logo mo biso to bonga na lingala to bongi na soka na kinya to aloke mana kin to sali effort na kin to bongi to suba lar na biso to sala succès na biso en tout cas to envier ba tout voilà
Mais c'est bien. Ceux qui t'ont coquille, toi qui es dans un groupe, toi qui es dans un problème. Voilà. Mais bah voyage, il y a un amour privé, on est 2 ans à rater. Pour nous quand même PDG accompagné. Voilà. Voilà. Voilà, merci vraiment Madame Christelle Mabouilou, on a pêché au Mbote Biscozali, Madame Stéphanie Mabouilou, on a pêché au Mbote, Junior Mabouilou, on a pêché au Mbote. Merci à toute la famille Mabouilou, Oyo Bazawana, Barolanda Psositoyo, Nakati, honorable Vini Mabouilou, on a pêché au Mbote. Donc déjà vers la fin émission Nabiso, Binafilé, ma félicitation déjà ébélée, na orchestre nayo, puis na bachan nayo déjà, Oyo parce que bachan nyon, malgré Covid, ils ont un ampleur, banaba koyemba. Mikolo partout monde bazar koyembango et après les musique du peuple déjà c'est bon félicitations na ba musique pe bimi le bandi na ba frère na ba grand frère na yo to mon héritier watanabe to mon fali popa et to mon les autres ça te fait comment que choisir na musique et ko bima et ko beta pe ça lo ndenge nini non ça va bien en tout cas bateau nyonso ba bimisi ba album na période yo bala bato mo il faut encourager bango voilà période de votre belle misate donc en tout cas félicitations dans l'album autant que banani héritier Fali les autres les autres OK encouragement pour les autres et tout ça. Merci na batutu batali biso anakati ya Congo Liziba TV pe na chaîne na biso RTGA émission de chaque samedi na 22h à Botala Rabiso 22h30 diffusé ali mardi na 15h batutu bolinga Kevin Panda Lekechu bo seperanga déjà c'est 24 dans na kata Istanbul bana Istanbul tout ozoya Hussein le gouverneur Torozalana Nzela ya mai bientôt là na kata Istanbul yo ko voyager na cameraman na yo tout ça na monter na yo kalomo tu que na trop toujours que na Kyoto tozalawana grâce à RTGA tozalawana na biso tout na na équipe non pena yo te Kyoto boko minanga mikolo wana na kota RTGA nga na kota na yo ko Liziba kati makamutu ya ile Kevin Legechu si toza bientôt en Afrique du Sud na toki na monteur na ngai na réalisateur na ngai Jonathan ya la visa yo pe me mande orchestre eza bien beaucoup producteur obima pas bête biso to OK pour obliger producteur eza non écoute mon frère mon inde toza na vie chaque chose a son temps to wele la marambouté nga na musicien pour na Zénith te na musicien pour na Olympia te na musicien pour na ko d'ouverture peuple na évangéliste nga na yemba rapport batu ba sepel jour ba producteur ba omona ke na komi na poids ya keba beti sanga Zénith ba ko gagner o beti sanga soki no ba ko monika na komi na poids wana te ma wele la beti sanga ko pianga cachete te non ko kamote ko pesa milieu de trucs de chité o musique ya bon pe comment ata anakin net nga banda carrière nanga na beta ko production te na beta ko production moko na vie nanga tant la bandi carrière cachet nanga liboso dali $500 tant la mission nzembo moko mon choix n'allez pas bête la tout concert $500 dans la mission album nanga na une nzembo nanga moko na chango 500 donc so 3500 zate no yate na beta te mais maintenant biso to boya ba concert misusu to mona ba mission misusu ba tinela ba misusu ba message beti sanga lukela ngata jeudi talaka batu ba mona nga pe na beti ce to ça nene bon mona be mutu abongo podio mona bina file beti samedi ya beti jeudi après to komi nenge moko non ya na procédure na ya salaki ya za na posa ba beti c'est ko misusu za na guerre ne mo boto ali batu ba mona ga obeta après ko beta ba mission na mo ba zwa nini différence ya mwana sur le bible comme sur orgueil biso ezara avant ko beta donc concert ya samedi vendredi ba pe sur l'art non yango net dijaka tu comprends obi ke na suka batu mo belenga 2000 na beta concert avant na voyager na boyaki après une semaine to ka bakangi moka c'est jamais bien vraiment so yebaki mo so na biso 2000 wala to fani na biso na ngomi ka nyongo to défi ti mo ko ba funga na solo mo eza pe na ba orchestre mususu pe ba bureau na bango ba secrétaire na bango ba déjà baza pe ba na ba erreur baza il y a partout il y a tina l'église tina ba famille il y a partout mais makambo biso ba mission to sala mingi et la biso moko ba bureau na biso ba komo mema na bango ka bangambo si omoni ba bureau na so ba ko mema na bango bangambo e ko mabongo
ngana yebi na français bien te na le na TV na lobby français mabe oh babi ona e est-ce que ba on batinenga te merci na abonné tout ya Congo Liziba TV merci voilà moi si moi salita ko fan na yo koso ngana le mo sabi na filet koma na ngai yo moni pour na mata niveau na ko mobimana obimi na e ozuso mikozi na yo babi on batinda ki em so yo sala ngo ya ko batama babi no ba e bate Quand on me souhaite au salaire qui m'a babiro, net ngala na ngam susu na ngina sala na biki ah no azalate pas hôtel melanga moni c'est déjà azalate pas hôtel melanga mais na biki aussi 100% c'est ya accompagné dans tout bien affilé marié engagé bien affilé marié bien affilé marié papa bana tout ça marambutu bien affilé yo. Moi message na bato bolanda siko en direct ya RTGA bato nyonso ba linganga na pesi bango mbote nzamba pambola ba onde ba 8 ans Olanda biso et puis merci na équipe momba ba bière na biso ya marché central na moni ba otala ngai na moni héritier Manouana na moni yo il sangana namoni converse de ma forme ok namoni pe ba frère Msubaza na bige lelo to ba contact na bango merci ndenge bo beta rapé banzemo na ngana ba legal na mno na yo karango ta lelo mboki za yo kangam mais namona ba vidéo ya converse to beta banzemo na ngana ya beta biso tout ba mission tout bongo de bien au soutenir biso parce que ba mission biso ba moni ya beta nga bongo tanga ke tala bango bima wa tricage bima ko potate yo beta bina fil. Merci na bawe wa pende ba soutenir biso en tout cas tous ensemble kitoko ba yo ka douleur ba lela ay voilà merci na bato ba ko nda biso siko en direct ya RTGA merci na mama Nathalie Fikipo merci na papa Paul Fikipo FBT Misalande et tu on a petit au mbote bisiko zali bato tout bonga toujours kotala biso Tracy Kambi LK Lionel Kambi Dani Senda babi toza na restaurant na biso village Panda oza na lingua la mushi oza na posola biloko ya bio ko hésiter te ko ya na lingua la diaspora tout bana tout ya Congo boya wana na kati ya restaurant na village Panda za na lingua la mushi avenue Kigoma 95 tozala zawana et kozala bien merci na l'artiste Bina Filé merci balinga biso to sukisa na nzembo ya papa yo hommage ya oyembela ki Redi ya Messi merci na yembeli Redi ya Messi te oyembo na yembelo la papa oyembi wa papa Redi ya Messi OK voilà Otalatu elongino nanga za pose okota makata tinanga omona ndenge naza kolele kono vina mabotama na famille oyo tona ndebone mateya ya baboti na boya kinde koyoka lisolo ya kelasi ekonanga ezalaki makelele tana lelo sango papa batiki mokili na yoko mona baningo batamaki na pasi bakomi bakadre na bakompani ya minene mavi nanga te balabala Gracia Arafat ma vie yamana litaya na bobesa yo ndeko soki baboro bazana makoki yo profite ondango ebele toya moke yo nozwa mayele ona avenir na yo parce que comme on mobilité soki no akufi te kasi bakoki pe koseka yo soki omemi vino bujoba telele leson na yo mana teise kote na mongongo na mayama echango yeyo ndako ya ngolo kento ya ngolo into ya ngolo bilele pe ya ngolo echango yeyo babotama mayele na famille babola bazwakama koki ya kosilisa kelasi te basusu babotama na famille oyo etonga bomengo baboyaki kotanga lelo talanga suka na bango vie commande kolelalela amot kubwe chapeau na batika Afrika bakana mikila bato bona boluka soki be mayele zate eza kosala ya kuna otala bakumba
mayele na mosala mato business oma swage mayele na mosala egitie mama na mayele na mosala aide bato misala maboko koyoka sadite il y a pas de son métier il y a que de son déchant ozala na mikili ya poto makasi na ngai il y a trop mayele na mosala yoyo obokola yodi tamu obokola peshe kina istambite yokozela nako tozoka kali i akoli votre éducation et ton héritage. Parole de M. Ikpina Filé Dragué, sans l'histoire d'amour, c'est un gré et tout à ta libéré. L'homme. Congo Liziba TV. Pour plus d'actualités, abonnez-vous.